Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene maman sociale. Vérité Magiese, yene stress. Toko taka na kata spiritualité ngwa. Oui. Dans la spiritualité, nazo partager yango te pour batonios. Oui. Mais eza na ba mosali ya nzambe nyonso azalaka na ba interdit na ye. Mosali ya nzambe nyonso azalaka na ba permis na ye. Mosali ya nzambe nyonso azalaka na ba discipline ya ye. Eza na misala mosusu tosalaka vie en plein nango. Eko obligé yo un certain moment de sacrifice jusqu'à tel point pour que bossa na ketiye marié. Prophète na landi na ba réseaux sociaux, on affiche moko bazotia yo baté notre patriarche. Dieu donné tout cas là na mois de juin semi. Donc expliquez moi c'est ça nazo lobango malamu semi. Nazo lobango pena ndenge lobamaka. OK, semi na moni grande activité, grand événement où ils en a mois de juin na Congo RDC. Expliquez sur semi on est là ici n'est pas abréviation. Ouais. Ezani. Semi elingi koloba croisade miracle. OK. Croisade miracle oyo tozui mon mesano ya ko organiser yango chaque année. Oyo déjà commis deuxième édition. Première édition ezalaki na 2014 et deuxième édition toye na 2026 et deuxième édition c'est vraiment du lourd. OK. Ouais, na Kishasa tolobaka semi na biso semi na motema. Et nakutana déjà une fois on nazoloba Dieu témoin nazoloba makambo eza vrai eza comme nazo inventé te nazali bosse tumbelo. OK. Nakutana prophète moko awuta pe Congo RDC nazo accompagner na ministère partout tout ça là pour na filmage. Mais arrivé à l'église moto kei nga nazo filmer. Mais namoni le visionnaire de l'église azaki boye na téléphone kaka avant di liboso mais nga ejena ki nga lokwa servant de Dieu mais comment bazote ya yeka na téléphone prophète toi azalaki invité azote ya na chair ye pas zotala boye nazo mona siwa azobenga batu pena na bakombo badisako ndeko kingandi kombo moko na mona kombo moko boye mutango pa telemi ozana leki no boyo sala la place boy mutaso telema déjà so trembler pour prophète outi konga so tangé na kombo na ye mais nzoka le visionnaire place azala ka so tindele ba texto na ba kombo ya batu benga oyo asala la place boye soki tozimbongo wana to kabola. Dieu me voit place nazaki na sima caméra na sentaki déjà on a un faux système et salama mais nazaki pena na conviction nango makasi te na pensaki lokola moto. Na réalité, les prophètes, ils ont gagné. Il faut que accompagner sous dimanche quelque part. Na aibi singa maman vérité le cas pas pasteur royaume toi pembe n'est pas prophète après so par nanga. Na le cas pe kuna prophète abi kutu batango pe ba cité. Quand on a commis kuna pas prophète au moni na yeba ki kaka nga linga nga ba je o ti tilinga tanga ba komba ba tu sikondi eza ba ebi ke na zonga kinya melinga. So par rapport à babiloko wana. Prophète donc vraiment qui on a na yo ami notre papa ce que babiloko bongo na kati ya etumbelo ya nzambe est-ce que nzamba ta mesani na ebongo abi ke bana bazo sala pour intérêt na ngato pour intérêt mabumu to bazo ba conséquences moko pe ko komela bato na lo. Kozala malamu mingi. OK. Na osenga na papa cameraman. A fixé nga bien. OK. Et tozo lancer message pour la semi à partir ya Luanda naza Mosakoli naza Nabi Tokala o ya bino ndeko na bino toye lisusu pour la semi Croisade Miracle 2026 na RDC na Kinshasa na commune ya Makala route Elengesa arrêt Mpaka terrain ya football ya Singa eyebani mingi na kombo ya Singa le 13
le 14 juin. Mama na likambo nango ezali nzimela nzambe ya makoki ezanga ndelo. Toko célébrer nzambe ya makoki ezanga ndelo. Ozana Kinshasa, ozana Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Mongafula, Ngaba, Makala, na nyonso ya Kinshasa, na lancé biso personnellement l'invitation. Événement eza moko na Kinshasa le 13, le 14 juin. Et pour la deuxième édition, nous allons être bénis. Nous serons vraiment bénis na présence et na mosala. Il y a le big prophète, notre papa, le prophète Dieudonné Toukala, à Kozala na biso na deuxième édition. Soyez les bienvenus na semi na biso, semi na motema, nazoze la biso, le 13, 14 juin, na terre ya Singa, na Makala, route Lengesa. Que Dieu vous bénisse. Mais lelo basali na nzambe bozo kokali susu ko maîtriser nzoto te. Balobi bo est-ce que Saint-Esprit aza kaka oyo à l'époque ya ba 90 91 89 to Saint-Esprit satikala na ba ne wana lelo basali na nzambe bazo forcer po mosali na nzambe balobi bo juger ngate bo landa o na oloba mais bo landa ngate. Okay. Moko loba bobo sonate na nature na tribu na biso to makila moto biso ko ya kakaka. Okay. Omoni prophète. Donc mosala nzambe azo latisa kazaka na beloge lisumu oyo azo sala. Alors Bible lobi ngo mosala nzambe ko ya 7 fois nzambe ko tombola e. Tandis que si allait quand même 7000 fois. Si ko na sujet wana okoko pluba nini pa basala nzambe conseil no ko zala nini pona ko ko lamuka donc nzoto ekoma passage obligé donc pour na yamoni pour na ngana résister en tant que serviteur pour na salaka obo. Chers serviteurs et servantes de Dieu, chers enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, avoir le Saint-Esprit en nous n'exclut pas notre responsabilité. Ozana molimo mo santo, nazana molimo mo santo. Mais le fait que le Saint-Esprit a érigé trône na ekati na biso et longoli biso na ba responsabilité te lokola moto. Tout ça la attention na makambo oyo. Nzambe akotala motema. Mais bato baza zinga na biso bakotala oyo miso na bango ezomona. Amen. Motune etunami malamu mpona nini faiblesse oyo ezoyebana mingi epai ya basali na nzambe ekomi nzoto. Parce que les serviteurs de Dieu ne sont plus responsables de leur corps. Même la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Bonjour et bon après-midi à tous les abonnés de VMAK TV. Vous se retrouvez partout dans le monde, na Afrique, Amérique, Asie, Océanie, Europe. Et bongo toza awa na Angola, précisément na Luanda, na capitale na biso, wana na kati ya monoko na biso Angola to lobaka bondi ya bo atarde bonoite. Ezo dépendre na temps oyo okolandela mama vérité makese. Et sans oublier wana eza salutation na biso ba Kristo ba gumba melian kolo oto gumba melaka mokonzi na biso Yesu Masia Seigneur et Sauveur kalate wana tolingi tolia déjà nzoto ya Yesu Masia peto mela makila na. Salutation na biso ezalaka bongo. Shalom shalom à tous les chrétiens du monde. Batunyo so to gumba melaka les sauveurs de l'humanité, les rejetons et la postérité de David, le tout est possible, le grand je suis et le faiseur des miracles. C'est votre humble présentatrice Maman Vérité Makese Niki la polyvalente, autrement dit 4 fois maman par la bonté du Dieu très haut. Tous les émissions d'habitude à 100% Bonzambe.
awa tolobelaka kaka 100% bonzambe totombolaka Yesu Masia oyo ariska ba danger ebele azala humilié sur la croix azala crucifié pour nous sauver pour nous racheter du péché wana tolobelaka Yesu Masia toza même na 1% topesi na motute 100% bonzambe toza awa précisément na kapolo doge na église na biso ya la borne oyo kambami epa ya notre papa le visionnaire de la borne ici en Angola, notre papa Prosper Mavinga. J'en profite à saluer mon papa. Dans l'église, il y a la borne. Wana na yeko yamba invité na biso. Il y a vraiment que production, il y a émission 100% Bonzambe. Tous en l'homme de Dieu, Nabi Tukala. Sans plus tarder, Kalate nazo côté déjà, tous en a déjà awa. Nazo profiter pour saluer. Ba apoyo ba appui ya vraiment que production wana na Kembangu na Belgique na moni mon papa le bishop Johannes Diego Bede Lukau papa Bambote Bele pena Katia Paris na moni ya papa Basaoula Bolamu Eleke Bele sans plus tarder na sima caméra Josué Panzela biso image wana nazo kota déjà Mosali na Nzambe. Shalom pasteur. Shalom mama vérité makesi. Obi na sepelo mono. Vraiment ngana zana sengo mingi. Sangono ke musika. Makasi na édition. Na yo lando tina mboka na yo. Chouezate. Gloire à Dieu. Kola swale kumu. Merci beaucoup pasteur. Toza na misapi mitano o Jésus Christ a yebisaki biso pe alakisaki biso pour na différence ya bantoma. Toza na pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Na kata misapi mitano na biso to bengi onani. Prophète, messager Nzambe, porte-parole Nzambe. Ok, merci beaucoup. Namoni ba komami na ba fiche no nabi tukala. Siko nabi le laksani. Nabi est un terme hébreu et koloba prophète. Mais ça différent na ba terme mususu. Oui. Et précisément nabi et koloba c'est lui que Dieu a appelé pour alobanatina naye. Donc muto nzamba bengi pour alobanatina na nzambe. Nabi elingi koloba sentinelle spirituelle. Nabi elingi koloba celui qui encourage. Une voix qui encourage, une voix qui motive, une voix qui oriente. C'est celui-là un nabi, un porte-parole. Donc les messagers de la bonne nouvelle. Le messager de la bonne nouvelle. Ok. Et donc monoko na nzambe. Nzamba kochama loba na monoko na ye. Et ya ko bimisa yango batu bakoyoka nzambe na nzela na ye. Ok, on a mon Psaume 81, Bible Zoloba, ouvre ta bouche et je te remplirai. Donc, aux agères abatouana au nzamba lobeli. Donc, yo fongola ka yazo tondisani maloba. Amen. Ok, comment tu vois? Bon, combo, il y a Nabi et Outsi tango na zui ministère, et tango batata, tango baninga bamoni, comment nazako fonctionner dans le ministère prophétique. Parce que combo yo ba parents ba botelinga eza spazi. Ok. Et après to yeko se rendre compte que spazi eza un nom portugais parce que naza na ba origine angolaise quoi. Okay. Donc toute ma famille paternelle baza côté à Angola awa et tango na il y a qui juge bon que là en tout cas ça c'est vraiment un nabi parce qu'il parle de la part de Dieu et déjà et ça la makamingi ceux qui nzambe a bengi moto nzamba a changer statut a changer identité et ndenge kombo pe et ko changer spazi etikali na ba document officiel mais nabi nde moto ezana scène quoi. Merci beaucoup. Toko ibana na batisa ona kombo wana. Kombo wana moto apesaki ngai yango te mais ngai moko na kati na ba moment ya intimité na Nzambe. Oui. Dieu m'a parlé personnellement que toi tu seras appelé mon nabi.
Ok, merci beaucoup à téléspectateurs, à téléspectatrices, sinon ce besoin d'Abisso partout dans le monde. Tozana Emoko, Nabi, Tukala, Moana Yatata Nae, Dieudonné, Tukala. Yes. Merci beaucoup, pasteur, prophète. Toroki Koyeba, prophète Nabi Azanani, ou expliquez Bisso Kombo, prophète Nabi Aouti Wapi, toujours parce qu'on a Katia Makambo Nzambe. Obandi makambo yango ndenge nini bamusu balobaka nga nalalaka nazwi ndoto bayebisinga ke une église moko eza wana quelque part nde mama vérité alalaka na ndako ne mpo naza voisin ya la bord bayebisinga kende na église kuna nasutuka banoka mpe louange ya makasi na ye so appel no ezalaki ndenge nini na ebandeli ya vie chrétienne ti okoma na vie ya ministère. Bon ngai déjà appel na ngai ezala compliqué te. Déjà, na botami na famille chrétienne, quand on a botami, on a trouvé tout le monde était déjà chrétien et tokoli na ba discipline wana boyebi na ba famille chrétienne, ba discipline ezala soko ke église to reliate c'est ça. Et tokoli na ba discipline chrétienne, tokoli na se ya atmosphère, na se ya climat, ya kimokristo et to bandi ekodi menaza foué à SM. Okay. Église de Christ en mission, to bandi depuis l'écodime et Naza, l'un des fils fidèles, Yatata ya Molimo, et nous croyons que Nzamba koyiko benga yo, mais akobenga on anzela ya moto. Et zalaki na canal, il y a père spirituel, les prophètes majeurs, les prophètes Dieudonné Tukala que je salue, Oyaza père spirituel, mais aussi oncle biologique, oncle direct, et c'est nassé à onction naé, nassé à couverture naé, donc il y a qu'on découvrir appel Nzamba koloba naé, qui est aza mosali nangai, mais si ka vocation na biso et outil, donc tout bimi na famille chrétienne, donc toute ma vie, toute ma jeunesse, tout les qui on a quatre na église et c'est dans mon église locale de découvrir appel et après papa a bimisi yango na mokili mobimba. Ok, merci beaucoup. On est acquis dans quelle année? Naza consacré officiellement en 2018. Oh, yeah. 2018 Naza consacré officiellement na ministère. Ok. Et depuis lors nous diriger l'église na Ngolo Nzambe et nous continuons. Amen, merci. Nakati SM na moni basali na Nzambe bazaku ne belé autre tanga ba kombote pour baleke belé makasi. Bo travailler ndenge ni système ni bo travailler ka. Pour les alokola archi ya munene, il mona ba cordon di donner le semono ba papa pasteur papi, ba pasteur nduzi luyalu, ba tellement ebelé na misusu ezake bazwaka grâce à ko diriger ba cellule te. Bo travailler ka ndenge ni bino sur nakati kuna. Bon, nous sommes une très très grande communauté, tous structurés, tous organisés, et tous na représentation légale, tous na secrétariat général et la communauté est tellement monene, nganaza précisément pasteur principal, il y a église locale, il y a Makalade. Ok, Makalade, Makalade, oyo ezalaka na sebaba. Oui. Nenga sikoyo moto na komi na koma. Depuis un moment, le pasteur principal de cette église-là et naza aussi pasteur principal. Il y a SM Kasavubu. On a nazo salué bana ya Makalade, nazo salué bana ya Kasavubu, nazo salué bana nyonso na bandeko nyonso na batata nyonso ya ba différents coins. Il y a Kinshasa ici, Kaba SM, même à Katina Angola. Donc nous sommes vraiment organisés, chacun na place nae, chacun na mosala nae, chacun na l'automo nae parce que tozaka kanaba sa qualité. Nous appelons apôtre. Maintenant niveau à Kinshasa, toza dirigé na apôtre Papi Israël, na salué Yemotaza représentant national na biso na RDC, awana Luanda. Tozana apôtre Luyalu, Zuzi, il y a un représentant national. Awa, na Katina Angola et na Bamboka Msusu, ba France, ba Londres,
toza pe na ba paroisse et na ba différents ministères. Ok, merci beaucoup. On a profité pour saluer ma sœur, la fille de mon père, Roger Makuta Tamba, le pasteur Nana Tsona. Grosse salutation. Pasteur Nana, que Dieu vous bénisse. Grosse salutation. Merci beaucoup, prophète Tukala. Nakati ba ministère nyonso ezarata mususu na ba pelo nzamba pesi moto. Nzamba bikete na ministère ya la borne a bozana na lotomo ya délivrance. Kuna na IPF ça et pas ya papa Justin Bibwango Mulundu kuna bozaka na parole. Koto boye na ministère SM côté bosco na kati ya SM vision il o nzambe apesa notre papa le patriarche Dieudonné Tukala. Boza pe na lotomo nini oyo batu ba yebi ke kuna soko na domaine il faut ko lokuta na yo. Toza na grâce tozui pa na nzambe ya kozala na communauté les églises du Christ en mission. Ceux qui ont lelo komituna, mais finalement, quel est le ministère qui fonctionne ici? Parce qu'il y a diversité de grâces, diversité de dons. Donc, nous sommes une communauté charismatique. Chez nous, ceux qui bouillaient, prophétie Bourgoiswango, miracle Bourgoiswango et parole parole. Déjà, identité à la communauté Nabiso. C'est la parole. Ok, donc c'est la parole. Polyvalent des grâces. Voilà, donc nous avons plusieurs grâces qui travaillent. Déjà, Ngao, Nazolo Banabino, Naza pasteur, na fonction, et prophète, na ministère. Na ministère, c'est ça. Donc, merci beaucoup, le prophète et tout cas là. Est-ce que au Roubaix télévision, moi, je suis notre patriarche Dieudonné tout cas là. Pour ceux qui sont awa, nazomono, mbalamoko, notre patriarche. Donc, Ozaka, le patriarche d'Atindi Okende. Pour raconter, moi, histoire mouké, il y a notre papa tout cas là. Parce que tout cas là, nani vraiment. Pour toi, passer tout cas là, tu es un prophète, tu es frère à Londres. Mais, na pikati ya papa tout cas là, pour yoko de mieux. Azan nani vraiment. Maman, vérité, c'est ça question, moko. Bon, pas difficile, mais c'est un peu compliqué pour décrire Moutoloko, le prophète de Dieudonné tout cas là. Oui. Ce n'est pas facile. Oui. Aza n'a pas casquette révélée. Des gens qui ont eu grâce, ils ont la même famille. Et Naza neve naï. Mais c'est difficile. Pour y Naza neve naï, fonga munaï bisayo. Naza plus connu comme son fils biologique parce que dès le bas âge, il y a des motos responsables là. Et ti lelo Naza na CA responsabilité naïe. Le rôle à papa Moli, mon père, le rôle à papa ya Mosul. Donc il est devenu mon père, il est devenu mon pasteur. Donc les prophètes tout cas là. Bon, moi je suis qui n'est na lobby, batumso ba loba parce que aza pasteur, parce que aza ndekonaye. Mais sinon les prophètes tout cas là c'est vraiment une bonne personne, un don de Dieu. Il est une grâce que Dieu a pesi na mokili. Soko kutani na ye oko comprendre que na kutani na mosala nzambe, na kutani na mutu. Oye Seigneur na kutana na ye na vie. Il a un long et un bon parcours na nzambe. Bato bavai na Kinshasa, bato bavandi na ba contrat na biso ba makala, parce que tant to ba contrat makala to tanga kabumbu, selembao, bangiringir wana na bangaba, balemba, kozwa déjà idée ya parcours ya prophète Dieudonné tout cas là. Parce que mutonyo swazanga ka disolote. Ah oui. Mutonyo swazanga ka nzelate. Au monita nzamba lingaka tombola moto, nzamba soumetaka moto wana na processus. Nzamba soumetaka moto wana na processus. Au moni lobi tango VMAC TV. Oui. Tango VMAC TV et kozala capté na satellite. Bato ba oye ba parcours oyo VMAC TV et les kakité. C'est ça. Donc qu'on décrit les prophètes au cas là lelo. Vous avez raison, faut bisouner muto sala yango. Oui. Bato mingi ba yebiye lelo, mais ba yebiye
liboso kunate aimons nous vivants tolobelaka mutu babolamu na ye ba qualité ya mutu tant mutu sa kufi ata boswana ka bobundaka meso ka kufi mutu malamu penza donc pour nous simplifier question nanga na linka ulbela biso ba qualité pourtant ngana bon moeza tango toloba ba tolobela pe ba qualité na ye ba qualité ya papa Dieu donné tout cas les anini so ki azana bato mususu aloba ke naza grand mais so na devant ba petit nga pe na koma petit donc na sens wana ba mususu pe moi qui grandeur na ye so aza devant ba petit azo te faire voir kaka donc on a besoin so boza na se kaka c'est que ba qualité ya papa Dieu donné tout cas par rapport ya po akambi bato belé so nazo tuna boye po eza basala nzambo nga na ye ba depuis 92 ti lelo na yebi mutu mo teta mususu alongwa papa Dieu donné tout cas là bazaka na SM de ba qualité ni koza nini o esala ke batu nyonso baza taché na ye ka ti lelo. Bon, les prophètes de Dieu donné tout cas là toujours continuer à saluer et à célébrer sa vie étant vivant. Les prophètes de Dieu donné tout cas là c'est plus qu'un pasteur. Oui. Vraiment. C'est plus qu'un pasteur, bateau bazalaranaye, bayebi et peut-être temps à décrire la grandeur de son cœur. Oui. Ce n'est pas parce que Naza dans la famille, ce n'est pas parce que Naza pasteur dans la communauté, mais le prophète tout cas là c'est Bisoto Mituna Rasoki Azarapena Moto. Donc c'est plus qu'un humain. Oui. Donc c'est vraiment une grâce Nengen Abandé Koloba. Déjà, lorsque vous êtes avec les prophètes, tant que vous en avez un prophète, il vous parle comme si vous allez Kibaninga. C'est ça. Et pour lui, tout celui qui est appelé pasteur, c'est un pasteur pour lui. Ayebi ko reconnaître ma grâce. Ayebi, donc ayebi ko diriger ba ministère. Et imaginez, là c'est depuis le Kodi Menazawan et Koko Mananga Lelo, c'est grâce à sa couverture. Donc un homme très bon, un homme charismatique. Oui. Il est tellement sérieux. Oui. Il est discipliné et il est un homme de foi, un motivateur, un prophète authentique. Ouais, donc lui, il est mystérieux. Hein? Bisso Tobengake, une bibliothèque vivante. Un générateur des espèces. Ouais, c'est lui-là, le prophète de donné tout cas. Merci beaucoup. Il est notre patriarche. Tout le monde même et cette saison du colo. Quand on a envie à Botibani, belle partout dans le monde, ils ont mérité en tout cas tout le belé à une minute même à une seconde. Prophète tout cas là, c'est que depuis au bandi Makambouanzam, na ebité n'engolobi que au bout de la famille chrétienne déjà bon discipline on les a là beaucoup na carte vie de l'église. Appelle-nous et penasser à grâce pour taper na moi ngolo. Siko depuis bandi vie chrétienne yo to banjo servir nzambe na lotomo na ministère. Ma difficulté ni o sokuté nango. Oh mon appena que faina vana nga donc na landika ka pono kwa za pasteur po ba mama ba mema biso na nzela oyo faina za na nzela ngote. Moto à grâce. Oui. Et nazana c'est onction ya papa tukala. Et bisotoza batoyo jusque là en termes ya ministère. Oui. Na évité ce qui n'a pas na moi moko 2 ou 3 difficultés parce que on est très bien dirigé, très bien orienté et que Tozana papa Oyaza un grand visionnaire, un grand aigle et il y a mon avant moto amona au ça lokola okoya mais lokola moto ba difficulté ezangaka te musala nzambe eza facilité. Oui. Musala nzambe eza facilité déjà na ko informer bato et na rappeler bato mususu ba yebi ke naza ingénieur informatique.
Ok. Donc ils ont été nakende na centre moko non. Nous avons vraiment diplômé na université. Oui. Na sali sciences informatiques. Na département ya maintenance. Et donc télécommunication, toujours un diplôme supérieur. Mais sali kenzamba bengi biso to koti na kati na mosala moko mono vandi que nous zomi tuna vraiment donc na ya osani na makambo mosala nyonso eza na ba temps fort nango mosala nyonso eza na ba difficulté na yango mais nzamba za lokumu parce que couverture na biso eza makasi. Et quelle que soit la pression, ya musala, quelle que soit la difficulté, yango to so pambona nzambe ya ozana pour faire tout cas là. Pour ceux qui est logo mouelingo sauter, to zonga toujours pas na e papa tala likambo ya parce que ça na batu musu na vie et ça na ba problème musu na vie. Oko sambela na yo pamba, oko gêner na yo pamba. Kende na yo kaka na VMAC TV. Oui. Bah oui, biso kete caméra ba manipula bango boy. OK, c'est ça. Okendo kuluka okendo koyenga pamba. C'est moni annonce émission ba sala bango boy. Yo que le semble la té Seigneur sunganga na sala annonce bien. Non. Ah oui. Soko na mutu akokoche yo ba difficulté ko zala nango moins. OK. Donc bato bazolanda ba comprendre que naza na difficulté à oublier lisolo ba difficulté parce que toza na couverture spirituelle ya makasi o ezo sunga biso et bato ba ko mona ngeza ki monene mais la couverture spirituelle est minimisée. OK. Pour s'en sortir. OK, merci beaucoup. Ba souvenir ni na malamu o sozu na kata musala nzamba. Ebele hein. Ebele déjà ngai déjà na bala na mbongo nzambe. Amen. Na bala na mbongo nzambe en plus ngai na bala na confinement. Oh là là. Na bala na confinement mokili pene zalaki aux arrêts. OK. Mokili fonctionné té donc na bala na mbongo nzambe ba souvenir ça ebele hein déjà lelo tokomi kotambola na mokili à cause ya ministère évangile. Et ba souvenir eza belé donc soki to bandi ko tanga ngo batu mususu balandaka biso na ba écran ba lukaka ko changer maloba et ko yako bima lokola orgueil okataka parti wana nano a comité le kama bazoloba nzoke za question ba poser ngai donc ezalaka lisumu te koloba o nzambe sa saleli yo ça n'a rien à voir avec l'orgueil c'est ça mais sauf que monde ya réseaux sociaux lelo ba olobso makambo lobika sinon on a répondre na kimia nyonso pe na mokuse na question na bino ba souvenir ya malamu eza ebele. Amen. Vraiment kolo akumama ba souvenir malamu eza ebele po na ngambo na biso yo te ezara toujours na ba tout va bien. Amen. Ezara ba tout va bien. Pour so tuninga ta na lala ina malade na tongo biso mama vérité boni na biso ka tout va bien. Côté na biso et raté notre Seigneur Jésus-Christ il est le même hier aujourd'hui et éternellement aza fidèle na fidélité na ye. Amen. A fallu répéter ta la raison to karama kawana so zelinga ngambwana na oyati. Amen. Na oyati ndeti za na terme mokile to balelo lamba lia kuna na koyati. Wana ngate mnalobia. Ngate mnalobi journaliste mutalobi. Vraiment dans biso na Jésus-Christ jusqu'au bout je vais te suivre. Amen. Wana ndaitola pa. Biso va prêter ça, biso va serment. Okay. Je suis prêt à aller n'importe où pour le salut des âmes. Je suis prêt à sacrifier tout pour le salut des âmes. Et je suis prêt à faire tout pour le salut des âmes. Là, j'en profite à saluer mon papa Boene Chico. Koko nangai, papa nangai, bambote bele siko zali. Vraiment prophète en tout cas là, siko tolo banan moi qui n'a pas rien makamanzambe. Poto zaka nakata makamanzambe. Exactement. Prophète en tout cas là. Nzambe tango akeli biso avec beat ayebi ke beat nanga to baka tozana beat ya nzambe pona biso eza to adorer mais eza na misale belé o nzamba lukaka à travers ngo na moto
nzamba aza na makoki ya kosala nyonso na mbala moko. Amen. Mais asalaka pas mais aza makoki ya kosala nyonso mbala moko, mais asalaka nyonso ye moko te po azo collaborer na mutu. So ete mutu vandi oboyi na yo ndenge Jésus Christ aloba so bobo okumisanga tata nanga aroteli misata mabanga e okumisanga. Donc aza na makoki ya kosala nyonso, mais azo sala nyonso te po azo collaborer na mutu. Nzambe asali appel. Nasima kosala appel nzamba poni. Nasima kopona envoyé. Nalinga sijo makasi vraiment pour et ça likambo et ça confusion trouble mingi na kati ya kati ilanga bato nkolo. Pour ça na bamsu ba benga mate ayene kamba mo po muninga pa ayaki. Mususu ba poniete yemo kwa mikotisi na groupe ngolo po munini muninga bazakuna. Mususu ba tindi na bango yete yepa keyo na keka na ko accompagner muninga. Nzoke za ki tenter. Suko prophète to lingi osala biso différence. Tokoki koyeba ba appeler ya nzambe ndenge nini. Ba choix ya nzambe pe ba envoyer. Tokoko ça la différence na bango ndenge nini. Bon, lelo est comme difficile hein. Lelo est comme difficile, il y a qu'à établir une véritable différence. Parce que vous voyez que lelo ba sorcier a salité ba la soute. C'est ça. Donc la salité c'est au moins les soute. Oui. C'est difficile le ba que o azando qui sont na base spiritualité. Na bata sida. Pour détecter lelo ça passe. Non, muta sida lelo et comme il passe mais avant on comprendre. Et banaki nango ki aye faut que baboye faut ça la boye. Makambo na nzambe et comme mobulu et yango comme pasi ya ko ça la différence. Élément oyo ekoki ko sunga moto à ça la différence entre les vrais et les faux. Et ça la conviction du Saint-Esprit. Amen. Si vous trouvez que si vous priez, vous êtes convaincu qu'il y a la vérité et que votre pasteur est dans les vrais, restez là. Sinon, les lots, ce qu'on a les réseaux sociaux, parfois, mais faux, baza penza ebele. Mosali ya nzambe ya solo déjà aza na ba étape oyo aleki po akoma isika azali transformation intérieure et même ma transformation visible. Oui. Et puis des ans la bato mosusu soki ba présenter yo à un pasteur pour le but ote. Même sous va présenter ote. Oui. Yo mo lobi pena ke oyo. Oyo pena za mosala. Ah mosala nzambe. C'est ça. Konandi samaba atiti. Oui. Konandi sama bizaleli na ye. Ba critère ne ka kozotala. Critère oyo azana ngo. Na façon de parler. La façon de parler parce que au moni lelo bon lelo avec les termes qui lelo hein. Pour bon tokoki kolobate kate akatoate akaboyete parce que lelo côté ekomi nango facile hein. C'est ça. Que côté eza sous pasita internet ekomi nango et tout muto akoki kokende koye kola koloba mais abengami te na lotongo. Oui. Abengami te na musala ya nzambe. Eza nzambe eza molimo mosanto ye moko mais eza na basine oyo ezolakisa ke awa nzamba zate awa nzamba zali toza ba humain toza na ba faiblesse mais maman vérité vous allez d'accord avec moi que certaines faiblesses kota la statina yo okoyi ko bimisa yango na miso na bato te. OK. Tout serviteur de Dieu o azoyo ka lisu sonité na ba faiblesse. Il est déjà dans les fous. Loin de moi, il y a que taxer basa ya nzambe ya lokuta. Nazana idée wana te. Mais basine oyo ko kolongola moto na nzela ya malamu e bimisa ye e kote na nzela ya mabe. Exemple kaka lelo papa luyalo na zo saluer
mais soko omela masanga na yo mela ngo na ndako na yo mais pona ni komela masanga ekomi lelo na milia basali ya Nzambe ti na balabala. Donc atindi yo te loko les conviction na yo alinka bo saluer image à Jésus Christ. Bo saluer image de comme ça ba ben crédit. Un homme de Dieu asa porteur ya réputation ya Christ. Amen. Donc ici quand nous sozali ozo ma réputation ya Jésus. Avant bato bazala na bango déjà incrédule mais incrédulité ya lelo biso nde basali ya Nzambe moto tozo créer yango. C'est ça. Na mitema ya bato basali ya Nzambe bango bana basi ya bato. C'est ça. Basali ya Nzambe bakoti bonganga et soko kei na église esika na za pasteur eloko nyonso nasalisaka bana na Nzambe parce que biso na communauté na biso tokoyaka na huile, tokoyaka na mungwa, tokoyaka na mai, tokoyaka na ba pratique. Mais tosalaka yango par hasard te et comme appelle doctrine na biso te. Eza toujours na soubassement ya liloba ya Nzambe. C'est ça. Na kofongola Biblia, na talisi ndeko, na talisi libota ke tala makambo toni tosala yango na Biblia. Et tout le monde a yango conscience na les pure que eza na esprit malin derrière yango. C'est ça. Donc on a ça d'ailleurs on a profité na caméra ya V Mac TV ya ko ça appel je suis pas mieux placé ya ko pesa morale na batata ya ko pesa morale na bandeko na ba aîné mais lokola collègue pasteur collègue prophète to sauver milimo ya Nzambe. Amen. Donc pour que nango na ba détail sinon ba ko taxenga ebele to sauver milimo na Nzambe. Ce qui se passe aujourd'hui les autres c'est la soute les autres ça et comme ko sala mabe omoni ba catholique ba yaka na réveil ba komozonga ba kimbangisto ba yaka olanda biso na réveil ba zongi na église traditionnelle na bango parce que ba kanisa ki ba ko ya ko trouver mieux pas na biso mais tango ba ko kuta désordre. Ah non. Ce qui se passe aujourd'hui, donc moi on a caméra exacte juste pour protéger l'image. Il y a Moussala Tozo Sala. Mais bateau Sala Yango, Bayebi. Frère, bien-aimé, homme de Dieu, Oyebi qui est tiré dans les faux. Il n'est pas encore tard pour nous. Amen. Nzambo Abengaki yo te posala makambo ozo sala. Na bondeli yo lokola ndeko na mosala Nzambe lokola mwana na ya molimo lokola moninga na yo na kati na ministère. Je suis pas parfait mais na juka kando occasion makambo pe nazo loba eza attaque personnalité nanga moko pe nazo me lancer les messages là. C'est ça. Changeons pour sauver les âmes. C'est ça. OK, merci beaucoup notre Seigneur Jésus-Christ. Akuma manaye, makomi bisibiso, tu racheter le temps. À bientôt, Maranatha, Jésus-Christ revient. Tout le monde a déjà signé, ou ils ont signalé biso, ils ont alerté biso que tous à la prudent, mais comme si tous à un profond sommeil. OK. Tous à là. Nous avons profité de la moko pour tous obligés à dénoncer makambo oyo ezopesa nkolo na biso lokomote biso nyonso tobengama lokola ba sentinelle tokoki koautorizaka mabe na kati ya œuvre ya tata te tokopontar dédouté po batata na biso baza wana baene na biso bazali avec beaucoup de respect eza na leka na école moko théologique na otanga kombo te tozala basali ya Nzambe ebele na se retrouvaka mwasi nga moko na kati école yango en dehors ya baenseignement tobanda kozwa professeur na biso alobi nazopesa bino secret moko po boza baserviteur nazoloba pa bana te binonso boza basali omoni soko oza na programme ya prédication toza na activité moko ya monene yo moto osala intervention et loko koko compléter le onction il faut coucher na mwasi nayebi ke toza na mwasi moko il faut luka coucher na mobali et que bakisi le onction mosusu ntango otelema na chair et que ça la terrible c'est que papa ndeti ba message à modèle wana ngata on a yoka directement na santage chair de poule donc il m'a lu dans nzoto ngabi quel message
wapi présence à Saint-Esprit, wapi misala molimo santo, ngata on noté il faut se disparaître, Saint-Esprit apparaître, yemoko alobe la peuple naïe, mais comment il faut coucher na moto? Sur par rapport au message wana papa, yo kolobani. Non, déjà il faut que le esprit un message en goût. Les professeurs abandé kolobela moi sur oyo moko bali. Azolobela pena boya moi si pe o po balité. Na moi sur balité donc il faut créer situation moko. Donc aujourd'hui moi si moko boye. Non mais on les a pratique magique. Bali moko boye et que bakislanga onction. Non. Parce que ya kanisa zo yebisa bana mikenzo kabiso na soto mikende ko telema mipandi na fin. Non, cher professeur, sur Ozolanda Bisso, nous sommes désolés, sans avoir l'idée à quoi attaquer Bino. Mais sinon, on est désolé, ça, ce sont des pratiques magiques. Oyebi, bon, Tokotaka na kata spiritualité, Oyebi, dans la spiritualité, nous avons partagé Yangote pour Batonions. Mais Eza, Naba, Moussa Yanzambe Nyonso, azalaka na ba interdit na ye mosala nzambe nyonso azalaka na ba permis na ye mosala nzambe nyonso azalaka na ba discipline na ye eza na misala mosusu tosalaka vie en plaire nango eko obligé yo un certain moment de sacrifice jusqu'à tel point pour que tu es marié et que l'autre a besoin de toi. Parce que vous avez fixé dans ma yango. Alors dire que la situation, on est le croisade du boyer et avant na matana podium, je cours. Créer. Non, ça c'est du diable. Ça c'est du diable. Et ils ont ça la carte na l'église. Ils ont ça la carte de l'église. Ils ont ça la milieu à basali anzambe, bolim biso basali anzambe. Les missions ils ont un esprit à quoi attaquer. Nous sommes plus en solo là. Ils ont ça la passe lelo et comme si musala anzambe passe. Basala nzambe bande kolanga oyo bazana pratique wana batika yango déjà ils ont détruit dignité dans le quoi musala nzambe ils ont détruit dignité dans le quoi la servante de Dieu. Tu n'es pas obligé à coucher avec tout le monde parce que aux aka déjà madame tout le monde on a mystère mobimbe mystère il y a coucher dans mystère c'est tout un mystère monsieur tout le monde était toyoka mawaya bampate au moins tant mutanzamba leki liboso Bible et lobby, vous regarderez un homme, un sacrificateur comme un saint. Donc, tant que les kakaliboso, il y a bampate wananion, so bazalakana idete, il y a ba désordre auto salaka fantomata. Pour na bango, celui qui est devant nous, aza saint, amo santo, et aye pour communiquer biso sainteté naïe. Et ce qui yango, ils ont le contraire. C'est que tu as un problème dans Nzambe. Parce que tu as détruit l'ingomba Nzambe. Je condamne fermement et avec tout le courage cette pratique-là qu'il faut coucher avec une femme, une autre femme. Et il faut créer une situation moko boyepo. Déjà, donc même il y a sentiment. Sentiment. Comment vous sentez ça sentiment Vraiment. Non, je suis désolé pour Nayam. Merci beaucoup Nabi Toka, le message est yo pose à prophète. Et nakutana déjà une fois on a zolo ba Dieu témoin na zolo ba makambo eza vrai et ça comme nazo inventé te nazali bosse tumbelo. Nakutana prophète moko awuta pe Congo RDC nazo accompagner na ministère partout tout ça là pour na filmage. Mais arrivé à l'église moto kei nga nazo filmer mais namoni le visionnaire de l'église azaki boye na téléphone kaka avant di liboso mais nga les jeunes qui nga le quoi servante de Dieu mais comment bazote ya yeka na téléphone prophète toi azaki invité azote ya na cher yé pas zota la boy nazo mona siko azo benga batu pena na bakombo badisako ndeko kingandi kombo mo na kombo mo boy mutu yango pa telemi ozana leki no boyo osalaka place boyo mutu azotelema déjà azotremble po prophète awuti kongo azotange na kombo na ye mais nzoka le visionnaire place azalaki azotindele batexto na bakombo ya bato benga oyo asalaka place boye
soki tozwi mbongo wana tokabola. Dieu me voit place nazalaki na sima caméra na sentaki déjà on a un faux système et salama mais nazalaki pena na conviction nango makasi te na pensaki lokola moto na réalité les prophètes azonga na ye fona que nous accompagner sous dimanche quelque part na aibisinga mama vérité le cas pas pasteur on lui toi pembe ni pas prophète après so par nanga na le cas pe kuna prophète abi kutu batango pe ba pesité tant on a commis kuna pas prophète au moni na yebaki kaka nga linga nga ba je o ti atindinga na tanga ba komba ba tu siko ndenge za ba yebiki na ozonga kini amelinga so par rapport à babiloko wana prophète azo docteur vraiment qui on a na yo ami notre papa siko babiloko abongo na kati ya etundelo ya nzambe est-ce que nzamba pa mesani na ebongo yebiki bana bazo sala pour intérêt na ngato pour intérêt mabumu to bazo ezana ba conséquences moko pe eko komela bato na lo misakoli ya solo ezali nzambe alobaka ya solo biso toza bana ya prophète toza na école prophétique toza na papa oyo aza voyant et biso pe toza ba prophète toyebi makambo na ndenge ezalaka donc soki nayebi soki nzambe alobaka il faut ndima ke nzambe alobaka alobela ba prophète nyonso nzambe alobelaka kaka prophète te akoloba même na nzela ya cameraman azozwa biso image c'est-à-dire quoi il y a un ministère prophétique il y a aussi les dons prophétiques eza na bato babengami exclusivement pour le ministère prophétique. Na quoi couper ça détail n'y sauté parce que tous la émission liée à prophétisme. Mais il y a des dimensions. Donc Dieu peut parler à tout le monde. Alors tout revenir na question na bino vous avez raison. Constat wana réalité wana kaka batu na biso basala nzambe te mototo koyebango même na batu bazali banda na biso bayebi ki aventure bayebi ngo kutu makasi na koleka biso ngai ese komeli ngai na bamboka tozokende kotambola même pas wana kata Luanda même pas na kata Luanda mosala nzambe abengi yo akotisi yo na bureau pe okomona bango ba bureau na bango koyebango vers la fenêtre yango c'est ça ils ont se diriger soit vers la porte d'entrée soit ils ont Massimo Bimba donc il se fait le bano komoni mwana mwasi wana za clair wana kombo na vérité asala la boye après tango ya boye prophétie bimi objectif nango ezate pour mutabika déjà nzambe akoki kobikisa moto te na nzela ya ba aventure à moins ka sauver kombo na ye mais objectif nango ezali bazwa mbongo ndenge babimiseka chweke bazwa mbongo bandeko libota oyo tozokamba bazalaka bana mikiete est-ce que boyebi ke na nazokwa ke na église oyo naza pasteur naza na ba fidèle ba ke classe kolekanga baza na mayele kolekanga bomoni napesa bino exemple hein loin de moi l'idée à koloba que j'étais plus intelligent que mon pasteur à l'époque mais j'étais encore intercesseur mais gradué en théologie donc mon pasteur nous enseignait la parole tozala qui nous ba intercesseur mais le pasteur était conscient que dans quatre églises j'ai des théologiens de formation. C'est ça. Donc dans l'église na biso et après la batunuso bazo maîtriser marambango par favor les kabiso. Ce sont avec ces aventures là. Toko misamungo ya nzambe rareté. Toko misango rareté parce que biso toko mi kozwa place ya nzambe. Le prophète okala lobaka soki tu es na culte nzambe asalaka oyo abongisaki kosala amen oyo ebongisamaki te mosali ya nzambe koforce yango te l'église ezalaka kaka bati na prophétie te elingi koloba te ke soki prophétie ezali nde yango wana église ekozala na mouvement
Et bon, on a ba église au prophétie à la raté. Bazalaka équilibré comment? Vraiment. Donc, bandeko, ba ça la bongo, batikango. Donc, ils ont ba pratique ça la malelo. Tozo souffrir nango, mono yambi ndeko. Mazo tu na eska wa bani ne ba dossier zate. Et batango wana mona aza missionnaire. Déjà tango bengi bokoti na bureau bozo solo la. Ayebiso katoka tata ndenga na yeboye na yo luka $1000. Ozoma za ambition ye na yo. Tanda ko sili neza bona na soki déjà visa madame na bana mezo zanga bi. Zanga alors sikoyo il faut ce qu'on a créé la situation pour y azwa mbongo. Est-ce que wana penda to kobenga ngo bénédiction? Pour lembisi ba fidèle makasi. Wana eza vol. Cher homme de Dieu, wana eza vol, wana eza eza toute stratégie té. Eza stratégie té pour ba tout ça benga ngo stratégie ya boulot. Stratégie ya boulot ezalaka makionate. Stratégie ya boulot ezalaka incubation té. Mosala nzambe tamusamaka na nzambe. Tobima naba makambo wana. Soki vraiment pasteur que église wana yondo za tata soko wana kosa mbongo bana wana ba opesa yo. Nzamba pambola kate simba mitema batru dio satana. Nzamba simba mitema ya bana ba ko pambola yo. En plus bana ozoteka ba disque wana ozoteka ba disque bana no pa ya mupaya. Kasi bana wana baza bana na yo. Ozo livrer bana na yo et pa ya moleki nzela. Ya ko zambongo ake. Bongo to makambo wana ba ko sakole ko kisamite. Retour ekoya na église pe pa na yo tata ya ndako. Papa yango pe ba mema ba numéro de téléphone na bana ngo. Ouais, ba ko sala bongo. Ko feta betelinga lisakoli na suka papa. Pesa nga contact na yo. Voilà, pesa nga contact na yo. Et après ekomi makambo. Bime komo kende musika. Voilà, ekomi makambo ebele na yambaki ndeko moko ya mwasi. Et alobi papa tala problème na zanango. Prophète moko ayaki asakolelinga. Après le prophète alobi fona landa ye na hôtel. Voici langa service na keko tu na papa na ngai. Papa alobi sala oyo prophète alobi. Ah mon Dieu mon roi. Donc là on comprend que donc c'est le père de la maison ne m'a manipulé situation pour à livrer moi si ya bateau. Bana na nzambe tozala mayele. Oye uche pa ina nzambe eye banaka. Ope uche pa ina satana e uchi na motema ya lokoso na motema ya koiba eye banaka. Donc c'est vraiment kola sunga biso message ezolo ba mana passe na motema. Cette affaire nous concerne. Donc, batata bazo permettre kokomisa bana bilei ya basakoli. Voilà. Et tumbelo ya tata yankolo sumasia et comme il y a sacrifice ya mbeka makambo mususu nzambe ya lola asunga biso tozolo baboye po epesa pasi. Omoni batata o babandi musala babambaka lipapa pona Yesu. Bacholaka bango pona Yesu. Bamba ba pantalon pona Yesu. Ba paya prix à makasi. Exact. Mais en réalité bateau ba yé déjà kokuta terrain ils a préparé, ba yé kokuta déjà nyo se bongisama donc il bazo détruire na facilité. Vraiment merci beaucoup Nabitukala. Siko yona nyo so wana toyebi déjà que mabe kota. Mais il y a encore de l'espoir. Voilà. Elikia ezali yako reconstruire les sous et sika oyo ebebaki. Espoir eza pour tozokoba ndele silité yesmasi ya ayena noté. Tokokozwa décision que lelo en tout cas oyo tosali elelisi et attristé Saint-Esprit l'autre décision tozonga na voix ya malamu. Nabitukala na nyoso tolobi message nini oyo kokote ya malelo po esimba lisusu mitema ya bato ebuka incrédulité oyo tokotisi na mitema ya bato po incrédulité ngo tekotika pa baparente eza pe na mususu abengamaki lokola mokristo vu ke amoni makambo ake awa même comportement ake église ba changer l'église à des fois habiter cette fois-ci par na kosambe la sunte na vandela. Parce que message nini oyo ekokote ya malelo
pour renforcer batuana nyonso ou fortifier bango lisusu bazonga na nzela nzambe pe ekende tina mokili bamona kete le salut est individuel. OK. Les questions moko malamu bandeko ngai nakanisi les problèmes ezana nos messages étaient mais les vrais problèmes ezana les messagers. OK. Celui qui porte les messages fayeba message nini oyo nzamba bengela kai. Peut-être lelo modifier les messages par na raison ya ba souci ya vie. Lelo au changer message na ba déception. Au moins ningo changer ki message et sali ki batu ba pengwi. Zonga na message oyo nzambe apesa ki yo nanu les messagers biso nanu ba messager to changer changement na biso eza ya kozonga na message oyo nzamba pesa ka biso. Oui. Moko na moko za na message nzamba pesa ki. Amen. C'est très difficile ya robeta lisolo ya les messages appropriés aujourd'hui parce que chacun de nous a reçu son message. Chaque église eza na message oyo nzambe apesa yango. Alors na kopesa na conseil pas ya ba sali na nzambe que chacun de nous azonge la message oyo nzambe apesaki. Pe na message oyo nzambe apesaki yo tala malamu virus ekota te zelo ekota te longola yango nano teya ndenge bandaka koteya liboso sans intérêt sans idée ya ko détruire le peuple de Dieu. Aujourd'hui le peuple de Dieu est détruit. Parfois, le message est bon, mais le porteur du message, il a un problème avec Dieu. Il y a un lobby. Ce n'est pas vraiment un problème, il y a un message, mais c'est le problème, il y a un message. De modifier ma cambo, de changer ma cambo. Il y a un peu ma cambo et bongwani et créer incrédulité. Oui, que ça, dans l'église, c'est belé lelo et quoi. Otoye baka lelo bazate les messagers ba discipline oyo bandanga nango na nzambe masolo bosolo la kana nzambe lelo masolo wana obwaki yango wapi tozonga na ba discipline tozonga na masolo tosolo la kana nzambe tozonga la message oyo wana tobwaka tobima na ba pratique wana et nzamba ko arosala biso grâce. Donc le problème c'est nous les messagers. Merci beaucoup Nabi Toukala. Cette affaire nous concerne et donc toujours le bapo biso betoza dedans na kati ya musala oyankolo. Vraiment to que n'abso vers la fin toza na sujet penza ya makasi oyo evandi selibiso lelo. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Mois de juin. Nous sommes mieux placés qui a relevé le Bakamboyo. Mois de juin. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Vraiment, nous avons confirmé déjà présence Nanga. Vraiment que production en direct de Congo RDC. Wana na Kinshasa, Namboka ya Bakoko Nangai. Tout ce qu'on a déjà, na sujet nabiso ya semi. Mais avant tout kota nango to tika na dernière question sur sujet otozo parler. Nabi Toukala eza na question oyo eza na likambo oyo bato belé bazolo bango lelo eza la ba na nzambe eza la ba païen si ba comprendre ngo mais biso moto za pe na kati eti to moni ngo mingi mais pourquoi basali na nzambe faiblesse na bino ekoma nzotologie mosala nzambe azokoya lelo akoyi lobi akoyi lelo akoyi lobi tandis que toyebi tango tozwaka lotongo epa Yesu Masia tango okomi nanu chrétien okomi dirigé na Saint-Esprit tango ozosala likambo Saint-Esprit azoyeba kodiscerner yo le vrai na le faux le mal na le bien tango yo moko yambi Yesu Masia na sincérité
to sente ba biloko wana donc ozo mo que likambo eza mabe donc ozo yo moko so discerner que o eza carré na ngate so na ke koto na toucher interdit mais lelo basali na nzambe bozo kokali susu ko maîtriser nzoto te balobi bo est-ce que Saint-Esprit ngo aza kaka oyo à l'époque ya ba 90 91 89 to Saint-Esprit satikala na ba newana lelo basali na nzambe bazo forcer po mosali na nzambe balobi bo juger ngate bo landa on na loba mais bo landa ngate. Okay. Moko loba bobo sonate na nature na tribu na biso to makila moto biso to koya kaka. Okay. Omoni prophète. Donc mosala nzambe azo latisa kazaka na beloge lisumu oyo azo sala. Alors Bible lobi ngo mosala nzambe ko koya 7 fois nzamba ko tombola e. Tandis que si allait quand même 7000 fois. Si ko na sujet wana ko luba nini pa basala nzambe conseil no ko zala nini pona ko koya ko lamuka donc nzoto ekoma passage obligé donc pona yamoni pona ngana résister en tant que serviteur fona sala kai kobo. Merci beaucoup maman vérité ma question na yo matumboli mingi te matumboli te cette affaire nous concerne na ramasser élément moko lobby que nous avons le Saint-Esprit. Donc écoutez frères et sœurs batonion so bazola nangai na linginde qu'on a biso ya caméraman a fixé nga bien na lancer ces bons messages. Amen. Chers serviteurs et servantes de Dieu, chers enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, avoir le Saint-Esprit en nous n'exclut pas notre responsabilité. Ozana molimo mo santo, nazana molimo mo santo, mais le fait que le Saint-Esprit a érigé trône na ekati na biso et longoli biso na ba responsabilité te lokola moto. Tout ça la attention na makambo oyo. Nzambe akotala motema. Mais bato baza zinga na biso bakotala oyo miso na bango ezomona. Amen. Motune etunami malamu pona nini faiblesse oyo ezoyeba na mingi epai ya basali na Nzambe ekomi nzoto. Parce que les serviteurs de Dieu ne sont plus responsables de leur corps. Même la Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est ça. Le diable a l'ukaka juste ba accès. Boyebi keza na batu mususu ba ko échouer na vie mais ana Nzambe. Ana Nzambe mais a échoué. Ana Saint-Esprit m'a échoué. Parce que fongola ki ba accès. Mosa Nzambe moko pa ko yikoloba ke ata soki na sali effort mais Nzambe kwa nazotika ngai te. Nzambe azotika yo te. Yo nde muto otika Nzambe. Nzambe atika ka muto te. Mokolo okokanga ba accès wana. Oko comprendre ko okokoya lisusu te. Okokoya lisusu te. Mokolo okokanga ba accès wana. Te alobi Nzamba benganga ka bongo. Paul pakufana punki na iti. Abengi e bongo, Nzamba keleli e bongo donc a comme si lisumu comme un fait naturel. Non. On ne justifie pas les péchés. La Bible dit baoe bazana Christo ba ko commettre lisusu lisumu te. Si réellement vous avez cru en Jésus parce que en dehors il y a ba appel toi nango en dehors il y a ba titre toza nango nous sommes d'abord et premièrement les chrétiens. Nous sommes quand même des chrétiens. Et certaines pratiques les en a place était mosali ya Nzambe avivakana kindumba te. Tout ça là est fort. Tout senga lisungi na Nzambe. Tout ça la conscient que za na Nzambe moko oya benga biso bonga zozela to banga ye. Faut to tia yango na conscience que Nzambo ya benga biso na lotomo to banga ye. Masumu ezi ebele oyo bato bakoki kosala. Mais pourquoi bazo pointer biso les doigts biso basali ya Nzambe kaka na masumu ya sexualité? Parce que la sexualité c'est parmi des voies légales au diable a utilisé capo a assiégé via mosali ya Nzambe
a détruit via mosali ya nzambe nazomi tuna lelo nani ako délivrer ba deux fois pendant que biso moko pe tokoti na système yango nani ako délivrer ba prostituée ba te makana nzela pendant que ba femme servante de Dieu pe lelo ba komi kosana bango pe kindoma na kati na église. On ne juge personne mais on interpelle l'église de Dieu doit être protégée, chers serviteurs de Dieu. C'est possible. Accusation que toujours, mais ça peut possible accusation liée à sexe. Un jour prendre fin. Bah l'acceptation sous mon sapina yangote. Bah nous tous beaucoup dans la carte na église. Au moni cause la pasteur. Pas si à cause la pasteur les anime. Pas si à cause yango na batu mususu ba suki saka ki pasteur likolo ya cher. Papa tukala lobaka. Cause la pasteur na koye ba ki pasteur eza des choses différentes. OK. Mutu musu azana eka pasteur mais ayebi ki pasteur te. Cause la pasteur eza ko komisa bato nzamba pesio oyo nzamba kana ki ba koma na vie. C'est un devoir. Devoir monene. Donc ceux qui maman vérité aza fidèle na église nga na pasteur, il faut maman vérité akoma oyo nzamba kanaka akomisa ye mena nzela na ngai komemanga vers destiné na ngai siko tango nazolinga komemona destiné na yo nakomi kosala une chose et son contraire. Donc en même temps naza guide na yo en même temps na makangu na yo ngana eluka nzambe mutaye koluka nzambe na yo ba problème na ngape ozomona yango wana bato mingi ba étoile na bango ekufeli na kati église ayaki na église pour étoile efungwama mais aye na église étoile ekangami destinée ekomi bloqué. Donc c'est le péché sexuel détruit profondément et complètement la vie d'un homme de Dieu. Et pour que ce succès lelo mais lobby retour tango ekobeta nzambe na satana bakotala yo ndenge vino ekomi kobaluka parce que mon pesa qui ba accès est-ce que lelo pesa possible lola et témoigner biso ndenge ba témoigner qui Job nzamba tuni Satan a-t-il remarqué mon fils mon serviteur Job l'intègre il est intègre boye bien intégrité ni lo bani intégrité ni ko lo babandeko moto akomaka intègre lorsque vie na est privée na vie en public et comme moko. Oui. Donc vérité au tout le monde a na ba émission. Même ceux qui toquent na ndako esika vandaka. Oui. Tokuti même yewana kaka. C'est ça le problème. Lelo intégrité ezangi biso na milia basali nzambe. Je suis serviteur de Dieu lorsque naza likolo ya chair. Mais aussitôt na kiti na bimina en église ité. Tant ka na kiti likolo ya chair na koti na bureau na komi makango ya ban église. Ça c'est détruire l'intégrité. Vraiment. Lelo ya ngwana valeur na biso e bébé. Soko komi na barrière moko komi na frontière moko komi na esika moko batali passeport na yo. Ya ngwana kasi bozo ngai passeport na ngai fonction batia pasteur. Naza fier ya kozala pasteur. Oui. Mais bato musu bakotia pasteur. Oui. Bakotia pasteur. Vraiment na bitukala nzambe asunga biso mama vérité azawana na kati. Pourquoi ça a été maman vérité azana kata monde depuis na âge à 9 ans. Dans 9 ans nazala déjà. Donc la question de tous les autres là qui église. Naza déjà 9 ans on a déjà na tanga que papa Ribin Simbi. OK. Docteur Ribin Simbi. Bakamo non mti mukeka côté batata bazali ba théologie ya zawana. Na tanga papa Futi Loemba notre patriarche a commis le loko diriger église de réveil Union na Congo papa Ijiba papa Ijiba notre représentant légal ya RSC nous sommes fiers ya ko appartenir na RSC na tango bino boza
archevêque. Vraiment, natangi na sango malamu et papa futi luemba donc natambo na balisala kolobate donc nazana kati tina poser ba question on a monté mais swanga. Alléluia. Mais dans le Seigneur pe na ba sali na nzambe nyonso ba papa na nga nyonso. Bible ils ont recommandé biso, ils ont interpellé biso que résister au diable. Voilà. Il ira loin de vous. Mais fuyez l'impudicité. L'impudicité, mais ça fait tu n'as pas kima. Voilà. Mais devant diable tu es habité pour une catégorie ni démon, maseke, vampire. Mais à va résister au kima. Mais devant impudicité, mais pourquoi ça va te qui m'impudicité? Ils ont un mystère, Mokowana, ou à tous qui les colocs s'est rabaissé. Mais les lots, ça n'a pas comprendre. On peut éviter des interprétations. Nous tombons dans l'impudicité parce que nous voulons tomber dans l'impudicité. C'est ça. Parce que mon côté a bossani statia qui moussala nzambo azanango. Voilà. Il n'a pas conscient qu'il n'a pas serviteur de Dieu. Ce n'est même pas le diable. Vraiment. Et alors, quand le diable était, le diable a coquille intervenir, mais quand le diable était, il a un désir charnel. Oh Saint-Esprit, quand tu nous es dominant, voilà, on est plus fort que les sentiments. Nous sommes ceux qui coûtent tous plus forts que les diables. Vraiment, Nzambe na biso azwa lokumu tozolo baboye pour toza na posa na mission au Nzamba pesi biso ya enrichir le royaume de Dieu. Amen. Il y a quoi appauvrir le royaume de Dieu. Le nom de Jésus-Christ aye et te perdre belé. Voilà. Te perdre belé ngamo na mitunara a rejoa banani. Papa uto pese exemple ya Job. Job abota maipe na tata na mama uta na lo kitate. Mais ce que Job a ça intègre Nzamba zo témoigner. Nzamba témoigner intégrité, il y a un humain. Donc c'est possible. C'est possible. Mais ce que pour ça Nzamba c'est Salomon, David. On peut se faire l'exemple mais valable que ça nous fondé Nzamba tanga zo tala tellement il est lent la colère. Il est lent la colère, hein. Mais bonté naïe, aza riche na bonté naïe, mais par sa colère, il est lent. Atikiyote, azo talo malé, mais tant que se repentir, mais soukanango tokotala, c'est la fin qui justifie le moyen. Amen. On besoin de bien traiter la vie à l'église. L'église est souffrir. Makasi. Nzamba salisa biso. Nzamba sunga biso ndenge prophète alobi. Prophète na landi na ba réseaux sociaux. Nous avons fiche moko bazotia yo batie notre patriarche. Dieu donné tout cas là le mois de juin semi. Donc expliquez biso c'est ça nazo lobango malamu semi. Nazo lobango pena ndenge lobama. OK. Semi na moni grande activité grand événement où ils en a mois de juin na Congo RDC. Expliquez sur semi on est là qui signe pour abréviation. Ouais. Ezani. Semi elingi koloba croisade miracle. OK. Croisade miracle oyo tozui momesano ya ko organiser yango chaque année. Oyo déjà commis deuxième édition. Première édition ezalaki na 2014. Oui. Et deuxième édition toye na 2026 et deuxième édition c'est vraiment du lourd. OK. Ouais, na Kinshasa tolobaka semi na biso semi na motema. OK, semi na biso semi pe na motema. Ya maman vérité makiese, merci beaucoup na apôtre Hippolyte Ndekambala na kanisi na activité événement oyo notre papa Ndeka asalaka chaque année. Nzambe yalola apambola biso semi na biso semi na motema. Vision on est où tu vois? Vision et où tu pas na Nzambe. Vision où tu pas na Nzambe parce que on est spirituel. Et moi quand ya bilo bezo la kisaka vision où tu na Nzambe. Et ça parce que tu as convaincu que uta ki pa Nzambe et résultat nango peso ki bokei ko vérifier na contre to c'est la Nzambe ba oyebisa bino que depuis contre na biso ezala contre activité ya genre wana nanu et salamité. Donc activité à semi et ça photocopie à activité mon côté. OK. Et ça n'a pas exclusivité nango, n'a pas spécialité na yango, n'a pas forme na yango,
Donc semi na biso, semi ya Motema, semi ndimami na Kinshasa, semi ebandi kondimama pe na Angola na ba ane koya tokoya ko sala yango nakendaki déjà ko visiter terrain na mabord terrain ya Malia nakendaki ko visiter yango donc nzamba kosala biso grâce mais déjà pour na année oyo semi eza du 13 au 14 juin na terrain ya Singa bato nyonso baza na contrée ya Makala Bumbu Ngaba Selembao Ngiringiri Kasavubu bayebi route elengesa baye Kinshasa Mobimba bayebi route elengesa Kinshasa Mobimba bayebi arrêt Kipaka parce que tant ba osala nzela ba arrêt wana mutesala ki succès Maluvanga Kipaka juste na arrêt Kipaka terrain Singa eza wana la première édition nous avons na même terrain la deuxième édition nous avons toujours na même terrain pour la raison de la sécurité pour la raison de la sécurité parce qu'on a trouvé que na terrain ya Singa eza na district ya la police ya Makala donc na aspect sécurité nous avons un problème pour la police est déjà sur place et tolinga kiko préserver bateau bakouta partout pour semi et zoka bateau Angola bayaka bateau ya Brazzaville bayaka Mama Vérité to bengisiyo merci beaucoup na semi pour ça la biso bien parce que to zoka même na bata bachi bata France baye uniquement pour assister na semi merci beaucoup Nabitukala biti na ngweza nini sauver les âmes na forme nyonso ko sauver milimo boyebi nzamba mimi bino awa mais boza na idée ya spiritualité ya ba contre toza nzamba telemisi mosali na ye atelemisi mosakoli na ye nabi tukala amema bonne nouvelle et na nzela na ye nkolo akangola milimo donc vision objectif nango ezali milimo ya nzambe ekangolama kopanza sango ya Yesu na balabala et Yesu abikisa baoya ye. Merci beaucoup notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth abikisa baoya ye. Message ekei na mois de juin toza na grand événement adresse yangwana notre papa Pessi date yangwana esi eyokani nazo lancer message nangai avec beaucoup de respect wana penza ifona baluka na bongisa robe pour nazo lobe pa ya papa nangai papa mon papa Dieu donné tout kalamoyo papa Mama Vérité Makese azana posa a participé na semi deuxième édition ya semi na Congo RDC papa naya na bokasi na yo nazala vraiment que production message nange comme la papa nangai azala na semi 2026. Merci beaucoup papa. Nasengi déjà merci. Nazana message déjà. Nazana foi. Bibelobi atana no monité sur sengi ndima ke sozwi. Ngana ndimi déjà pe na confirmer présence nangai. Nabi tukala to comme nous vers la fin pour te chiter. Ozala qui important moi partie na biso ya semi yango pe na to ko boaka partout na mokili mobimba. Na ko lansango lisusu bien. Ozala malamu mingi. Na osenga na papa cameraman. A fixé bien. Et tous ont lancé message pour la semi à partir de Luanda, Naza Mosakoli, Naza Nabi, Tukala, Oyabino, Ndekonabino, Toyeli Susu pour la semi Croisade Miracle 2026. Na RDC, na Kinshasa, na commune ya Makala, route Elengesa, arrêt Kipaka, terrain ya football ya Singa. Et bani mingi na kombo ya Singa. Le 13, le 14 juin, mama na likambo nango ezali nzimela nzambe ya makoki
ezanga ndelo. Toko célébrer nzambe ya makoki ezanga ndelo. Ozana Kinshasa, ozana Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Mongafula, Ngaba, Makala, na nyonso ya Kinshasa, na lancé biso personnellement l'invitation. Événement eza moko na Kinshasa, le 13, le 14 juin. Et pour la deuxième édition, nous allons être bénis. Nous serons vraiment bénis. Na présence Pena Mosala, il y a le big prophète, notre papa, le prophète Dieudonné Toukala, à Kozalana Bisso, na deuxième édition. Soyez les bienvenus na Semi. Semi na Bisso, Semi na Motema, na Zozela Bisso, le 13, 14 juin, na Terre Singa, na Makala, route Lengesa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nzambi alola apambola biso, tokomi na biso na suka, Semi na biso, Semi na bino, tozo zelape, Semi na biso, Semi na peuple angolaise, voilà. Soki ata 3e édition, voilà. Tokomi na biso na mabele Angola, Angola pe kosa évangile ya sango malamu. Tika nkolo Yesu Masia azwa lokumu oyo tolobi banda na debi ti tokomi na suka eza kaka mpona lokumu ya notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Wana na kobosana te kopesa mbote na batata na ngai nyonso baza na kati ya mboka oyo ya Angola, précisément na Luanda. Non précisément na Luanda na Angola de kabinda kunene po nazomona pasteur fils Ndondo azana wambu so na te précisément na Luanda wana komema ngambo epa ya batata na nga baza na ba province nyonso. Merci beaucoup. Wana nazo saluer ba papa na ngai mbote na ngai epa ya notre papa archibishop papa archi ndenge to mesana kobenga Tingi Patricio mbote na nga epa ya mon papa que j'aime beaucoup apôtre Ntoma Kule Lukeba yalinga so na lobi po na ye na sukisa na likambo na lina loba papa na nga ya tongo papa Kule Lukeba bambote bele mbote na ngai na notre papa prophète Miezi Antonio et sans oublier à mon papa le docteur Deka Salomeo mbote na ngai basali na nzambe nyonso mon papa Justin Bibwangu Mulundu na IPFSA mbote na ngai na mon papa apôtre Prosper Mavinga oyo zo kamba biso awa na église ya la Borne wana bisika tozali mbote na nga na papa Prosper Mavinga et puis na molongani na ye mama Jolie mbote na nga na département nyonso ya ba mama na kati ya la Borne mbote na nga na mo pasteur Israël na ba papa nyonso oyo bazo travailler elongo na mo papa Prosper Mavinga pe na basali na nzambe nyonso boza partout pe mbote na nga lisusu na appui na apoyo ndenge tolobaka na portugais il y avait marqué production mon papa en direct de Belgique le bishop Johannes Diego Bedel Lukao vraiment tokomi na suka nabitukala mort de la fin poto sukisa na biso pona lelo et kokoza la remercier ma salutation vraiment micro na ngambo na yo. Merci beaucoup ndenge bokanisaki koyamba biso bureau ya Semi nazo représenter bureau ya Semi na pesi mbote na bureau mobimba ya Semi comité mobimba ba ouvrier nyonso ya Semi et bato nyonso église SM mobimba na mokili mobimba et particulièrement na SM Makalade. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Vérité. Ah, merci. Merci beaucoup à notre bien-aimé la caméra. Josué. Bien-aimé Josué, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Na grand studio, il y a production VMAC TV. Amen. Désormais partenaire, il y a Croisade Monene. Wow. Semi. Merci beaucoup. 2026 déjà. Merci beaucoup. Partenaire na biso nyonso. Nzambe ya pambola bino ezalaki ngai ya bino Nabi Tukala oyo bomesana kobenga le maître prophète. Rendez-vous na Semi.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Bokolanda biso wana na Vemake TV, YouTube, toza na Facebook, Vérité Makie c'est vérité. Facebook Moussou c'est ça na Vérité Makie c'est vérité Makie c'est. Facebook Moussou c'est ça Niki Makie c'est. Page Facebook Vérité la Star. Page Facebook Moussou sur Niki la Star. Dans la plateforme nous sur les réseaux sociaux on est si qu'on zappe biso de partout balusa bomonian. On balusa bomonian donc comme on a biso partout s'abonner na Vema TV nzambe ya lola apambola biso nyonso ba numéro na biso ya téléphone ya WhatsApp plus 244 wana code mboka 924 58 12 27 Africell plus 244 code mboka 950 93 38 27 92 pardon na suka numéro na biso mususu ya WhatsApp plus 244 code mboka 945 831 857 wana soko bengi mbala moko okoyamba ye moko mama vérité tika nzambe ya lola apambola bino nyonso à suivre.